spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi Hospital ya Biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne toujours.
Bonsoir. Balandi émission Question Time boza ebele na banda kuna bino na betandoike bozali kozela émission na bino Question Time. Question Time eza émission na bino o elekaka lundi, mercredi, vendredi na 19h. Per rediffusion ezali chaque jour na 6h pe 12h. Mais émission penza proprement dite ezali lundi, mercredi, vendredi na 19h. Boye bisape baninga o bayebi na Question Time te bo panza sango. Baza la brancher na Question Time. Baza la brancher na Question Time. Question Time. Le peuple d'abord, le peuple gagne toujours, le peuple souverain. Et ça émission à peuple pour nous sunga mboka na biso ko développer mboka na biso. Mboka na biso souffrir mingi. Yango émission oyeye pour nous koloba ba vérité ko sunga ba konzi ko pesa makanisi ko critiquer o eza mabe to ko critiquer soke sengi to bakisa to ko bakisa yango émission salami toza pe na groupe ya WhatsApp émission Question Time batu baza déjà ebele baza ko s'adhérer na groupe yona no quotité pour na kotina message noto vidéo na yo zwaka ka numéro oyo obengi ngai to okomeli ngai na kokotsa na groupe soki olingi obanda ko intervenir na émission Question Time. Pour le moment émission Question Time esaka na Congo loko naza na voyage na Londres ndenge nazo sa émission en direct à London City Grande-Bretagne Angleterre yango wana moyen to sala ba direct ba bengaka ezalité yango to sali système to créer groupe à WhatsApp soki sujet ali to tia sujet batu bakobenga bako intervenir net lelo sujet lelo ezali ya Patrick Muyaya na sibino mo boyebi monsieur Muyaya o azali ministre de la communication autaki ko bwaka mbela moko o etungisaki bato babengi balobi tolobelango yango lelo mercredi tolobi tolobela mbela wana yo pe soko lingo bano intervenir kota na groupe benga ko pesa makanisi na yo soko poza na likanisi moko lingi tolobelango tokolobelango awa na Question Time. Question Time ezali en anglais, na français elingi kolakisa l'ère des questions. Na lingala elingi kolakisa tango ya mituna. Yango to tuna ka mituna pe bandeko bako benga ba pesa makanisi na bango, o balingi. Na sommaire ya lelo tokolobela Patrick Muyaya. Patrick Muyaya alobi ke Kinyarwanda ezali langue ya RDC. To yebite ezali langue nationale, to ezali dialecte, to ezali langue normale. Tokolobelango awa bokoyokango na pokwa ya lelo. Roi belge pe asia komi omboka Kinshasa depuis mokolo ya mardi. Tokolobelango pe lelo arrivé ya roi belge. Monsieur Christophe Lutundula pe abwa kimbela pona ba M23 tokolobelango pe awa eloko nini Monsieur Christophe Lutundula alobeli ba M23 tokolobelango awa na Question Time. Video moko ezali kotambola bazali kolakisa bazali koboma bana classe bazali koboma batu ezali sope na classe soki pe wapi e panzani na ba Facebook na ba réseaux sociaux balobi baza ko boma betidia congolais na Rwanda bamsu babi na Uganda bamsu bazolo la président Fachi asala quelque chose biso tozwa ki vidéo na kasi vérité ekoyeba na awa soki ezali baza ko boma ba congolais na Rwanda to na mboka nini tokolobelango na pokwa ya lelo. IGF cheme chambwa mabe alingete auti ko sala banquette kuna inspection générale à finance auti ko sala banquette depuis 2011-2020 Congo abungisi mbongo ebele tokolobelango pe na pokwa ya lelo awa. Lopar azali na mboka Soudan kuna place akendeki to ebite soki yombo eza kolanda ye tokolobela pe makambo ya Lopar awa ndenge apolaki 2-1-0 na ville province à Kinshasa. Tokolobela surtout makambo eza na bitumba o eza na kuna na Kivu, na Nord Kivu, Sud Kivu, na Goma, na Beni, na Ituri, na Ruchuru.
longonya na FARDC tokolobela FARDC progression nini ndenge nini niveau FARDC azali kuna na bitumba po bato baza kobenga ngai baza kotuna nga est-ce que bitumba FARDC azali ndenge nini bokoyeba soki FARDC azali ko gagner to azali ko pola bokoyeba ngo na pokwa ya lelo. Affaire Rwanda M23, président Félix avandaki kimia, président Félix P alobi tokoyoka lelo soki président Félix alobi nini po bato bazalaki kozela président Félix aloba bato misusu bazali koloba président Félix azali kobanga Kagame, président Félix azali kobanga koloba, mais président Félix alobaki tokoyeba ngo lelo bao bazali koloba président Félix azali kobanga to azali kosala eloko te tokoyeba ngo lelo na émission Question Time. Tokolobela pe kaka FARDC kaka na émission oyo tokobeta lisusu mbela makasi pona FARDC soutien na biso na FARDC ekosila te tozali toujours ko continuer jusqu'à toko sukola mboka na biso ezwa penza kimia. Tokolobela lisusu na pokwa lelo Joseph Kabila Kabange. Est-ce que Joseph Kabila Kabange azali na droit ko postuler na 2023? Bato bazali ko mituna o Joseph Kabila azako zonga Mama Olive azosala propaganda Joseph Kabila yemoko Joseph Kabila azako zonga tokoyeba ngo lelo awa soki mobeko likonzi elobi nini soki Joseph Kabila Kabange le rais soki akozonga après 18 ans na pouvoir soki akozonga toyebite soki abosanaki nini ndenge Félix Oise kolobaka soki bokabwani na mwasi alingi azonga seke abosanaki eloko moko na bosani proverbe bango il faut zala keba toyebite Joseph Kabila alingi azonga. Est-ce que Joseph Kabila abosanaki eloko na palais de la nation abosanaki eloko kuna na GLM toyebite soki akozongela nini na 2023 tokoyeba ngo kaka awa na émission ya lelo. Question Time, l'heure de questions tango ya mituna na ndeko na bino commandant de bord missionoka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Question Time ezali émission elekaka na As TV, la chaîne incontournable, chaîne oyo eleki ba chaîne nyonso na Congo na image, eleki na son, eleki na makambu nyonso tout na ba programme soko ngotala ba télé mata kitoko de 8h à 10h chaque tongo chaka question chaka As TV okolanda télé mata kitoko okoyipe ko benga na téléphone ouvert. Question Time yemoko déjà azali awa ba congolais balingi yango po tina Brazzaville tina Angola balingi Question Time bino momo mona ndenge batu bazali ko intervenir. Bazana programme ya kitoko na As TV, bazana programme ya film Nollywood. Chaque 19h bachaka film à Nollywood, bachaka ba documentaire ya kitoko ya ba Kadhafi, ya ba Mobutu, ba documentaire oyo na ba chaîne mususu bachaka te, bachaka pe ba film ya kitoko. Baza pe na ba film na bango moko Net Cinemas, ezali ba film ya kitoko, bazana programme ya Ekonzomi, programme oyo ezolakisa batu ko bomba mbongo. Na yango kaka na As TV baza ko organiser concours munene o babengi Next Gen Competition. Next Gen Competition elakisi génération future. Bakengo, bamende, bakoli, papa matika biso, madilo atika biso, Pepe Kala atika biso, Lwambo atika biso, Tabule atika biso. Lelo tomoni Wenge Koli, Kofi Akoli, ba jeune bazali susu mingi te, yango Next Gen eye pona ko promouvoir ba jeune na domaine nyonso tout. Première édition na bango ya compétition casting ezobanda samedi on na 20h pe dimanche na 20h. Samedi na 20h oyo samedi kaka oyo naza koloba ezali casting ya ba musicien mokili. Kocha chaîne mususu te. Yebisa ndeko na bandal na lemba partout bengaye yebisa samedi atia As TV na 20h
alanda compétition ya ba musicien ya mokili. Pe dimanche après ko ut église ko vana na bana na 20h lisusu ezali ya ba musicien ya Nzambe. Boza la branché benga ndeko. Ko bombela ndeko secret ya question time te lundi mercredi vendredi na 19h pe ko bombela ndeko te samedi na dimanche na 20h oko seka. Balobi ko seka eza ko contribuer na santé, oko seka oko sepela eza ko contribuer na santé, eza ko longola souci, eza ko longola ba stress. Yango wana zala branché samedi oyo na beti mbela samedi oyo kocha na o chaîne mususu te. Yebisa pe ndeko na yo kote nyoso benga na maluku na Gombe na Kiseso na Masina na Ngaliema na Monga Fula na zona Kinshasa Lingwala partout Gombe Ngiringiri Kasavubu Yolo Kalamu Kasavubu benga Njili Matete benga ndeko yebisa eke samedi na 20h kozanga te kwe next gen ebandi casting ya musique oeleki ba casting nyoso batie le gagnant ya gospel akoya poto na Londres place nga naza ko beta concert le gagnant pe musique ya mokili akoya et puis akozwa akosala tournée en Afrique centrale akosala ba studio batie ba prime ebele tolanda publicité spot ya next gen competition Bote na bino na kononcé bino début ya casting ya Next Gen Competition. Balobi Next Gen de makambu, Next Gen de suka. Tango na kolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Kumisa munene na yo koloe. Seigneur, toi qui connais mon âme, je ne suis plus l'esclave de la paix. Dimanche à partir de 20h kaka na Space Spirituel Télévision chaîne Ezaka Moko. Beaucoup l'andabiso puis na chaîne YouTube Nabiso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.net. Bonjour, je suis Papa Bonheur. Je viens vous annoncer le début du casting de ce grand concours Next Gen Competition. Déjà ce samedi à partir de 20h et dimanche à 20h. Pour ne rien rater, suivez-nous sur Aspect Spirituel Télévision et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Tango na kolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Papa nanga zalaki mwana Papa nanga ami kumba na yende kosenga yo soki moya ezali tokabwana mabeleki motema mobebi. Pour plus d'informations, suivez-nous sur www.nextgen. Sia nazwa te nazanga na next gen nazanga na next gen nazwa zéro bandeko ba bolingo next gen ilakisi génération future donc next génération alors na sengi la ba jeune ala nyonso ya Kinshasa nyonso bosala tout bon répéter kitoko ko concours monene yali yango ba bengi next gen next génération future Poto est gagné. Afrique centrale est gagné. Boya dans le mango, qu'on soit un formulaire de bino pour la compétition nene. Babengi yango Next Gen Competition. Next Gen Competition. Ba mama bongo ba yaya. Ba master, ba leki. Tobengi sibino. Boya ebele. Yo muto zana arna yo na nzoto. Yo muto yemba na yo bien. Nde okoleka na ko participer na concours ya Next Gen Competition. Next Gen Competition. Next Gen Competition. Nazo ko belela. As talent, soit matos. Babi soit matos. Et yango matos yango. O vers le bagité.
benga na numéro. Hey! Mama! Next Gen Competition. Bande Konangai. Balke Sebele Koufi na Gisasa par marque des instruments. Mais ce qu'on a Next Gen Competition, tala. Donc, nous avons surtout participer dans le concours pour gagner. Donc, nous avons un instrument complet et puis studio, notre clip, et vous allez réaliser gratuitement. Et puis, voyage, voyage dans l'Afrique centrale Mobimba. Et puis, la promotion de l'Union surtout au canal ASTV pendant 1 an. Bonjour, je suis Papa Bonheur. Je viens vous annoncer le début du casting de ce grand concours Next Gen Competition. Déjà ce samedi à partir de 20h et dimanche à 20h. Pour ne rien rater, suivez-nous sur Aspect Spirituel Télévision et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Tango na kolaki mama nanga la kisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Papa nanga zalaki mwana. Papa nanga ami kumba na yende kosenga yo soki moya ezali tokabwana mabeleki motema mopepi. Pour plus d'informations, suivez-nous sur www.nextgen. Beauté na bino, na annoncé bino début ya casting ya Next Gen Competition. Balobi Next Gen de makam, Next Gen de suka. Tango na kolaki mama nanga la kisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Kumisa munene na yo koloe. Seigneur, toi qui connais mon âme. Je ne suis plus esclave de la paix. Dimanche à partir de 20h Kakana Space Spirituel Télévision chaîne Ezaka Moko. Beaucoup l'andabiso puis na chaîne YouTube Nabiso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.net. Nasi Bolandi général de Fort article bino ASTV Next Gen Competition ezobanda samedi na 20h na dimanche na 20h. Sikoyo tokokota na basango na biso. Tozofungola basango na biso. Tobandi kofungola basango na biso na sango ya mawa. Sango ya mawa nécrologique. Mardi oya lobby na ngonga ya 4 presse congolaise. Famille ya presse mobimba ya Congo euti kobungisa moko ya babaoba journaliste monene na kombo ya Bondo Sana éditeur ya journal Salongo. Ndeko journaliste Bondo Sana oazali éditeur ya journal Salongo autaki kozongisa molimo na epai na nkolo. Équipe technique nyonso ya ASTV ya question time ngai moko commandant de bord topesi ba condoléances na biso na famille na ye que son âme repose en paix. Roi ya Belge akomaki lobi mardi akitaki na engumba mokonzi Kinshasa ayambamaki epai ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi kuna na aéroport ya Njili. Roi ça fait longtemps ayeko visiter il fallait visiter Congo mais ba Covid ne esalaki roi a visiter te yango tolanda arrivé à roi na bilili oyo tozwi epai ya bandeko na biso na RTNC tozolakisa image ya RTNC na courtoisie tolanda arrivé ya roi belge. C'est très fouillé, il était le chargé des relations je vais dire quoi, des relations extérieures de son parti politique et l'UDPS. Il a sillonné le monde et ils sont pratiquement de la même génération. Le roi Philippe et Félix Antoine et Tshisekedi Tshilombo, à quelques différences près au niveau de l'âge. Je crois que Philippe doit être plus âgé au moins 2 ou 3 ans par rapport au président de la République. C'est la même génération,
J'ai suivi le secrétaire d'État, je crois, le Belge qui disait... Nasir Bomoni arrivé à Roi Belge, Namboka Engumba Mokonji Kinshasa. Toleki na basango vidéo moko ezako circuler na réseaux sociaux, bazako boma batu, bamsusu balobi na école, oh bazo boma ba Congolais na Rwanda, gouvernement ya Congo ezo salelo côté, mais As TV babengaki biso, batu bazako tunanga est-ce que vidéo eza vrai? Ngana ebisi bango jusqu'à présent, vidéo na authenticité nango na ebité, moyen pena lobelango na question time ezalite, question time ezarape na Facebook nango, soki olingi ozwaka information ya Congo, chaque tongo kende ko aimer page na biso ya Facebook. Kuna tochaka information nyonso 24 heures sur 24 heures. Soko lingi oyo kaka basango lokuta te, kende na page na biso As TV Media, eza na plus de 60 000 abonnés, baza na confiance na biso, pokuna tochaka nyonso tout. Information na seconde, babomi mutu totie, bayibi totie, kende ko aimer page na biso, nasi yango baza komona, batu babengaki biso, yango na yeko ebisa bino ke, vidéo wana bozali komona, baza koboma batu, batambwisi message, baza koboma batu, ba étudiant congolais na Rwanda, ezali lokuta. Ezali lokuta, parce que même l'organisation internationale, bakoyi ko accepter yango te. Vidéo wana bomoni bazali koboma batu, ezali ba terroriste, to ebite soki ya Boko Haram na Nigeria, bakotaki na église catholique na ba arme, babandi koboma ba fidèle nyonso tout ya église. Tolanda vidéo wana na courtoisie ya bandeko na biso ya France 24. Cette jeune Nigériane est une rescapée. Elle a survécu à l'attaque sanglante qui s'est déroulée dans une église d'Owo, au sud-ouest du Nigeria. En essayant de s'échapper, Stella a reçu une balle dans le ventre. Quand le prêtre était sur le point de donner la bénédiction finale, ils ont entendu un coup de feu. Des coups de feu partout, puis les bombes. Ma sœur a couru pour s'échapper, mais quand elle était sur le point de sortir de l'église, elle a croisé un assaillant. Ce dernier lui a tiré dessus et elle est tombée. Si les jours de Stella ne sont pas en danger, l'attaque a fait de nombreux morts et une quarantaine de blessés. Les enquêteurs ont retrouvé sur les lieux du massacre des balles de Kalachnikov ainsi que des fragments d'engins explosifs. Le vice-président du Nigeria qui s'est rendu sur place s'est dit déterminé à retrouver les responsables. Comme vous le savez, le président a déjà ordonné une enquête à grande échelle sur ces crimes. Et je vous assure qu'il ne fait aucun doute que ceux qui les ont perpétrés seront retrouvés, rattrapés et qu'ils paieront les conséquences de ce crime odieux. Ce massacre a suscité l'effroi et l'indignation dans tout le pays. Depuis 12 ans, une insurrection djihadiste fait rage dans le nord-est, mais jusqu'à présent, le sud-ouest du Nigeria était une zone épargnée par les attaques terroristes. Nasi bolandi binomoko bomonike ezalaki vidéo ya lokuta, ezalaki vidéo ya lokuta ndenge bolandi ezalaki vidéo ya lokuta penza na makambo ezali koleka o ba Rwanda babomi batuna biso. Sikoyo avant tokota na makambo ya muyaya, tokoti na makambo ya FARDC, binomo boyebi tozana bitumba, le pays est en guerre, nous sommes agressés par les Rwandais, nous sommes agressés par Hitler Kagame. Ngai selon ngai nazomona eza suka ya Kagame. Mutu soka komi na suka ezalaka bongo, Kagame komi na suka po Congo, peuple congolais a déterminé. FARDC est déterminé, les politiciens congolais déterminés, le président de la République déterminé, ceux qui Kagame meki tokokota na Rwanda. Naza na regret na oki bandeko babengi ngai, balobi ndeko moko boye, kombo na ekimi ngai azali député provincial, a kombo na ye Mark Mukebai, alobi ke soki tobundi na Rwanda, Rwanda ako gagné biso. Ndeko Mark Mukebai, baba ebi Mark Mukebai,
boke ndeko yebisa ngam na tindele message ndeko Mak Mukebai na yebite soko za corrompi soki ozolia na Kagame to bafuti mbongo pona obangisa basoda ya FARDC ngana yebiso ke Kagame Mak Mukebai boke ndeko yebisa commandant de bord missiono katindele message tokobeta FARDC parce que Rwanda nana stika ko gagner biso na guerre te Rwanda a gagné biso na guerre mukolo moko te Rwanda a côté biso parce que l'armée congolaise est infiltrée tozali infiltré na sommet ya l'état ko banda na likolo depuis Afdel bino moko tala kaka chef d'état-major ya Congo azalaki rwandais malgré cela na kopesa Mak Mukebai leçon Mak Mukebai soki na bosani te na 2004 Mbuza Mabe tango wana chef wa rebelle ezalaki Mutebesi Mbuza Mabe que son âme repose en paix akotaki ti na Rwanda asisaki guerre abenganaki ba Rwandais tango wana chef wa rebelle Mutebesi mais lokola armée za infiltré na complicité ya gouvernement ya Congo na tango wana olie batika mutu aganye guerre atika la kuna bazwi Mbuza Mabe balongoli ye batindi ye na Kitona place ba Rwandais bakendaki ko poisonner Mbuza Mabe nde liwa ekutelaki en Afrique du Sud ndeko Mak Mukebai nazotangisa osiko ku ya makambo etali armée kokanisa te soko za député provincial nde oyebi makambo ya armée oyebi makambo mboka naza kopesa ndeko Mak Mukebai cour boke ndeko yebisa commandant de bord aza kopesa cour ya armée po nga moko naza na famille ba soda banoko na nga baza ba soda bakufa ba soda ba petit frère na nga ba militaire banoko na nga babundi bitumba ba gagner ti nazo ba bona yebi nga moko na tangi na Kanseta Institut Technique Commercial kuna na Ntsele Kanseta Kaliaou kaya ba parachutiste Mak Mukebai nazo pesa deuxième leçon après Mbuza Mabe Mak Mukebai tozwaki Mamadou Ndala soko yebi Mamadou Ndala te Mak Mukebai Mamadou Ndala sisaki guerre Mamadou Ndala abengalaki ba Rwandais bakunda batware ba Bosco Tangana Mamadou Ndala sisaki guerre bino moko boyebi ekomelaki Mamadou Ndala na commandant na ye Baouma général Baouma Mamadou Ndala après kolonga guerre kobenga na ba Rwandais Mamadou Ndala azwaki téléphone utaki Kinshasa n'époque wana selon information toyebaki bayebisi ke Mobutu ezali quelque part akende kokende Mamadou Ndala kendeki nzoka nde bapiégeaki Mamadou Ndala baboma Mamadou Ndala na roquette ti lelo na bato babomaki na ba colonel wana o azaki na complicité azali lelo général soki pe colonel azali lelo na armée Mamadou Ndala gagnaki guerre comment Mak Mukebai alobaki tokokoka guerre contre Rwanda te général Baouma azalaki commandant kuna tango akekaka na Uganda réunion bapoisonné général Baouma na Uganda asali malaise na Uganda ake na Afrique du Sud akufi ba généraux baza kuna siko baza kobunda ba commando baza kuna siko na Ituri omoni ndenge baza kobenga na bango te Rwanda zwiki pelekese akomi ko déclarer ba bombe kwe na kana ye bino bato baza kolia mbongo Congo tokoyeba bino boyaka ko intimider ba soda ke tokokoka Rwanda te nazo dresser na yo Mak Mukebai yo soki ba kotelo na ndaku ba ko violer mwasi na yo na bana na yo atoza makasi toko défendre te donc yo kotika so ba kotelo na ndaku ba violer mwasi na ona bana na yo yo kotika kaka ba violer bango boye okondima to kufa pona mwasi na yo ata Rwanda l'équipe biso na makasi toza mibali nous allons défendre la patrie mais Rwanda pas l'équipe biso na makasi te président de la République moko alobi ke Rwanda nazwi appel moko direct alors na appel ndeko abenginga direct o bandeko balandaka émission question time tolanda ndeko abengi biso direct tolanda ndeko
ndeko Give Kimbodi. Alors ndeko Give Kimbodi obengi biso en direct aux en pleine émission. Obengi biso wapi soko ko se présenter pour le lot tozolo bela makama muyaya. Na makama mak mukebai alobi ke biso FARDC tokokokate Rwanda ko beta biso okoloba nino ko intervenir nini pona mukebai pe pona Patrick Muyaya. Micro et pas nayo. Allô, commandant de bord. Commandant de bord, moi te nabino na benga parti à Kinshasa. Ngai monsieur Give Kimbodi na Kinshasa na mboka oyo Mobutu. Mboka le roi du Zaïre. Na lingina lo babo na participer. Tozolanda yo. Ndinga za nesi ayebi des ndenge armée na biso zala. Ndeko na ngai na lobi na yo ndeko na ngai Rwanda eza pays moko eza mukie. Nombre de militaires tona bango Rwanda na bango te. Nombre de population tona bango Rwanda na bango te. Munene ya Rwanda eza Kinshasa ya pamba. Nombre de popularité Rwanda mobimba na ngo eza Kinshasa ya pamba. Rwanda na biso ko la face na biso te. Rwanda za mukie soto kena bituma na Rwanda okokate. Donc atika biloko wana ake na yega kana ki député na yala na mbongo na yeme Rwanda face na biso même bango moko ba Rwanda ba yedi ka face so ba kokana bango te. Soki bazali ke ba koka ko bumisa RDC mais déjà ba déclarer guerre contre RDC. Ba kokara te po ba yebi ke ba kokate. Na lingi siko na kene pa ndeko na biso wana to moto ye ba rappel forme na été soki pa za Rwanda. Oh ministre de la communication comment est Patrick Muyaya? Oui, la Patrick Muyaya wana soko tali même ya za fanatique ya Kagame. Soko tali ye wa asala ba photo akanga na Kagame. Ye mutakendaka na Rwanda kuna okuta na Kagame zaraye. Patrick Muyaya tango nani porte-parole ya FARDC abimisa lobi ke tokutani na M23 accompagné na Rwanda na sima. Porte-parole ya gouvernement ya FARDC na Est à lobby. Patrick Muyaya a contredit 2 reprises. Après 3e reprise, on a Tozoyo Kayo, continuez. Soupçonné que M23 est accompagné na Rwanda na sima. Ozomona ke tâtonnement dans le niveau gouvernement na biso. C'est comme si ba yebi makambo ezo salima. Mais non, en plus nazoyo kazolo ba ke Kinyarwanda est langue nationale. Banda botama banda classe tina ajosa atanga Kinyarwanda na classe. Omoni moko na mboka ba Congo il faut que chaka batoyo ba l'expérience ba mikolo. Nga qui contre ba mikolo na na posa ba jeune ba kota mais na comprendre ba jeune ba maturité te. Ba jeune ba expérience te. Est-ce que Tolanda Mende soka zo pesa message ya bato ya mboka libanda alors avec agressivité. Donc tel pena bobi que non oui, azolo balikambu azoko pointer na mutu. Mais yo so balikambu ni zo banga na yo batu, o ni zo banga ba mboka. Kongo ko banga mboka moko te na Afrika. To la puissant, to qui premier pays puissant na sera Mobutu. Ndeko Give na ngina tuno question moko za na mukuse. Député moka sengi basa la congrès na parlement mais ayebisi ba député bazoli ngoloba makamba Congo te baza ko banga po Kagame ko yako boma bango na Congo. Pourquoi ba député baza ko banga ko loba makamba Congo baza ko banga Kagame ba mutu baza na mboka na bango. Mais au moins que ceux qui totali mais au moins le problème dans mboka na biso est que même ba député so totali ba député belé ba ministre belé au komona que ils ont batu misusu bazawa na ba Rwanda ceux qui est-ce que big M23 à côté de la réunion sacrée M23 loba tozo kayo réunion sacrée ouais délégation M23 tinga ya côté de la réunion sacrée donc pour mona que ils ont batu baza awa o bazolinga ko affaiblir batu muto aza na volonté na détermination ko luka ko contre Rwanda batu muso bazaka ya biso ka awa bazo ko affaiblir bango na uti ko landa Kagame ye moko alobi akoki ko sala RDC mabete bakiso bazo ko akize za vrai te po mama na ya za rwandaise papa na ya za congolais aza lokuta wana lokuta yazali Kinyarwanda azali rwandais 100%. Pona kosukisa okolobani pona émission question time po Nathan okolobaka nini pona émission na biso question time émission le kaka lundi
mercredi, vendredi na 19h. Mot de la fin na yo. Bon, on a sepeli vraiment l'émission, on a sepeli non makasi po ils ont fongola pena ba congolais. Ils ont ba biloko ils ont ba awa OK ba congolais musu ba ebité. En tout cas pena commandant de bord faut ala kaka wana. Ozala wana pour informer ba congolais pour bangelo ngwa Rwanda za muke a hotel mwana moko na biso te. Rwanda to rozo la population ba pamba koti na Rwanda wana kepe to bengani pena bango to récupérer Rwanda. Donc on a sepeli vraiment na émission na yo vraiment courage vraiment. Donc banga bango te. Merci mingi, merci ndeko na biso. Biso tozo continuer mission. Merci Nzambe apambola yo ezaki en direct ya Kinshasa. Tozo ki ndeko na biso en direct ya Kinshasa. Tozo ko continuer. Ndenge na baki na Mark Mukebai na pesio leçon. Mark Mukebai soki boza corrompu tokoyeba bino comment décourager nos militaires o bazo souffrir na front. Yo ba ke toko ka Rwanda te. Tozali 11e puissance na armée ndenge ko tsholo batoleki Rwanda na makambutu soki to sukoli kaka ba traître baza na armée ben filtré na armée sili Kagame mo kaza ko banga. Christophe Lutundula, ministre affaires étrangères, a outi ko sala conférence de presse à lobi boy Congolais toko sala jamais dialogue na M23. Pas de négociation avec le M23 jusqu'à ce que Bakozala neutraliser. Tour oyo décision quoi ministre Lutundula wa utaki na États-Unis na ONU pour na makambo ya RDC bomoni tour ba pays nyonso ya monde baza ko soutenir RDC que toi attaquer ton neutraliser M23 yango ministre Lutundula alobi pas de négociation avec le M23. Il faut te bouter bango derrière Namboka Nabiso. C'est que M. Lutundula azana kata ba faire, c'est que ayebi puissance ya FARDC. Pour ça ayebi puissance te, akoyi ko ba bongo te, Mark Mukebai ok ne ko critiquer ba FARDC, o critiquer Congo. Est-ce que ça pena mutu ya ekolo nini? Tokoyeba bino un jour. M. Lutundula lobi ke bakoki ko sala discussion na Rwanda pona ko finir na makamba M23 mais un non négocié avec le groupe rebelle, le groupe qui nous attaque. IGF alembite alingete auti ko sala banquette moko ya grave bandeko na ngai ndeka na yembaka mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka baibi ba million. Donc mikolo nyonso bazoyiba ba million. IGF monsieur Alingete na équipe na IGF inspection générale à finance bauti ko sala enquête selon rapport ya IGF depuis 2011 tina 2020. Ça fait 9 ans. Pillage moke salamina na ba minéraux na biso yako sakanate moyibi na jekamini bayibi. Donc na 9 ans bayibi 35 milliards de dollars. Oyo bayibi na jekamini pendant 9 ans. Congo ya moko kolomboka a bénéficié kaka 564 millions de dollars. Donc oyo bayibi 34 milliards 500 millions de dollars volés pendant 9 ans. Biso moko na mbongo wana école malamu ezate, hôpital malamu ezate, banzela malamu ezate, train malamu ezate, ba masuwa malamu ezate, bilanga malamu ya bukanga lonzo bayibi. Avec 35 milliards, Congo est comme l'Afrique du Sud. Ce qui va tchangoka na infrastructure ya pamba mbongo bayibi avec 35 milliards bana batonga hôpitaux ba université ba école banzela pe courant comme stable maye comme stable na mboka alingete ozaka cheme chambwa mabe tolingite ozala mbwa ya kopal tozana posa bato nyonso o bayibi mbongo wana pendant 9 ans bakangama po banquette tu osali batu nyonso bayibi mbongo tomone sika bakangami te
basoda na biso ya FARDC balamuki na tongo bakuti bitumba makasi. Bakuti bitumba ya makasi bazali attaquer lundi oyo uti koleka na ba rebelle ya M23 kasi FARDC longonya ba repousser ba rebelle ya M23 musika lisusu. Nazana minga ko commenter te tola na porte-parole ya FARDC kuna na Ituri. Comme vous le constatez, nous sommes sur la ligne de front à Ishangi. Derrière moi, vous voyez Mikeno. Donc encore une fois de plus, c'est lundi 6 juin, nous nous sommes réveillés sous l'effet ennemi. Je veux parler ici des M23 et leurs alliés. Et les forces armées de la République démocratique du Congo ont riposté de la belle manière. Et à l'heure où nous vous parlons, Mouati, qui est juste derrière moi, vient de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc nous comptons maintenant y aller jusqu'au bout. Voilà un peu la situation qui se passe actuellement à Rutshuru. Nancy Bolandi, porte-parole ya FARDC na Ituri. Président Félix Tshisekedi Tshilombo auti na Brazzaville et pas homologue na ye Sassou Nguesso kaka pona makambo etali bitumba. Mais kuna président Félix azalaki dur. Alakisi penza ke eloko ba congolais bazali kozela loba. Président Félix alobi Rwanda ye moko déjà asi azwi leçon. Ye moko déjà yoki leçon. Ye moko azwi leçon. Pe ako continuer ko pesa ye leçon. Président Félix a confirmé que Rwanda mutazali sima ba M23. Président Félix a démontré même depuis 2013 comment le Rwanda azali ko soutenir ba M23. Ngala zala minga ko commenter te toyoka ye moko président Félix na président Sassou pe alobaki toyoka bango mibale moyena commenter te boyoka na monoko ya président Félix a confirmé que depuis 2013 Rwanda a soutenu M23. Petit le Rwanda a soutenu M23. Plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Nancy Bolandi, message du président Félix, ABC, peuple congolais, message très fort, na soutenir yango makasi, bozalaki kozela président Félix aloba, Nancy Boyoki ndenge alobi, a confirmé que Rwanda azali sima M23, Oyo Ekoya Eya, nous sommes prêts pour la guerre. Yango avant de clôturer Oyo, nous sommes prêts pour la guerre. FARDC déjà ezali prêt. Tozo ke na suka émission na biso avant tolobela Patrick Mouyaya. Bato ba mitungisa mingi Joseph Kabila kozonga to kozonga te. Kasi Monsieur Mbata oazali vice-président Assemblée nationale auti ko beta Joseph Kabila Mbata moko ya somo. Abeti bato PPRD Mbata lokola comme na Mbata ye musane ko gifle bato ba Mbata a gifle Joseph Kabila Mbata a gifle PPRD Mbata a gifle FCC Mbata
a giflé ma fanatique ya Joseph Kabila nyonso ba mbata pa. Monsieur Mbata Oyazali président ya vice-président ya Assemblée nationale alobi boye selon le professeur Mbata na ndenge mobeko likondi ya constitution article 220 et pekisi Joseph Kabila ko postulé donc la constitution et pekisi Joseph Kabila ko postulé lisusu te pona monsieur Mbata beki Joseph Kabila Mbata pa baba Joseph Kabila baba za kozela Joseph Kabila a postulé asiazu Mbata ya monsieur Mbata oyazali constitutionnel a démontré que Joseph Kabila a postulé lisusu te yango wana tolanda ndeko Mbata ndenge azako beta Joseph Kabila Mbata nako démontrer que Joseph Kabila a postulé te tolanda. La vérité sur l'ancien président. Ben, je crois, je suis revenu sur cette question plus d'une fois. C'est l'article 220. L'article 220, je suis revenu. Notre ancien président, que nous aimons bien parce qu'il a été quand même là pendant 18 ans, et d'autres, ne pourra pas revenir dans l'état actuel des choses. Il ne pourra pas revenir. Parce que la Constitution est claire, il faut toujours la lire. Il y a dans les dispositions intangibles, il y a le nombre et la durée des mandats constitutionnels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et vous l'avez bien dit, on peut être rééligible seulement une seule fois. Un mandat, et vous pouvez faire un deuxième mandat. C'est terminé. Le nombre maximum des mandats d'un président de la République sous cette constitution, il est de 2. Mais lorsqu'un ancien président revient, il va revenir. Cette disposition ne lui permet pas. Nous ne sommes pas les gens. On a souvent dit le droit constitutionnel, ce n'est pas une discipline facile. Même si tout le monde se proclame constitutionnaliste. Ce n'est pas une discipline facile. Cette disposition-là qui a existé chez les Russes, avec Vladimir Poutine, les Russes l'avaient fait clairement. Ils parlaient de 2 mandats successifs. Tu peux aller te reposer et puis tu reviens. C'est ce qui avait permis le retour de Vladimir Poutine conformément à la constitution russe. Mais dans notre constitution ici, tu es parti, va te reposer, il n'y a pas de retour. Et puis qu'on le laisse tranquille. J'ai dit, nous avons beaucoup de respect pour notre ancien président parce qu'il nous a dirigés quand même, à bien ou à mal. Mais qu'on le laisse tranquille parce qu'il ne reviendra pas. Et vous, si vous voulez venir, prenez sa place et dites, moi je serai candidat. Nansi Bolani de combattant, Nenga Outiko Beka Joseph Kabila Mbata, Azuzu Bambata Naye, Bino Batbozo c'est la Joseph Kabila postulé, Bitumba 2023, Ezali Bitumba Makasi. Tu évites ce qui, président Félix a causé la candidat en 2023, Soka la candidat, Bako Bundaena Martin Fayoulou. Pour Martin Fayoulou a causé la candidat et Ebani. Jean-Pierre Bemba Pe balobi constitution et lobby que Azan a droit de postuler. Donc Jean-Pierre Bemba, il n'est pas causé la candidat, ce qui est na Twitter a commis déjà prochain candidat de la République. Na Twitter donc alors il déjà candidat en 2023 Jean-Pierre Bemba malgré en 2018 azalaki candidaté Moïse Katumbi batunaepe bazali ko koma déjà Katumbi président yenda ko bongsa Congo yenda ko diriger Congo yenda ko bongsa Congo. Pour le moment toyebi kaka ba candidat misatu oyo toyebi misatu na bosa ni pe Matata Ponyo yepe parti na ye congrès na ye et ponier candidat. Est-ce que à cause de la candidat parce que problème ya nini elati loko la cravate problème à Bukanga Lonzo elati Matata Ponyo loko la moibi. Donc il soit qui abimi coupable à cause de la candidature. Soit qui abimi non coupable Matata Ponyo paye à cause de la candidat. Donc pour le moment ba oya basi ba prononcer to o toza komona
ezali président Félix Tshisekedi candidat 2023, Martin Fayulu candidat 2023, Jean-Pierre Bemba candidat 2023, et puis Moïse Katumbi. Alors, émission Koya Torosala sondage entre les 4 candidats, Borobenga, Borosala sondage, ceux qui bolingi nani, Azala, président de la République, ceux qui bolingi conduire président Félix Tshisekedi, Torosala sondage, Borobenga, ceux qui bolingi Jean-Pierre Bemba, Borobenga, ceux qui bolingi Fayulu, ceux qui bolingi Katumbi, to Matata Ponyo, malgré Bukangalonzo et la tienne Kingo. Nasir Sikoto Rokota, na makambu ya Patrick Mouyaya. Avant tokota makambu ya Patrick Mouyaya, na pema nanu mwa muke pona lobi mingi, tola nanu publicité ya Next Gen Competition. Competition munene ezo banda samedi oyo, samedi na dimanche na 20h bocha As TV. As TV ezali chaîne eleki ba chaîne nyonso na ba image ya kitoko, so ya kitoko, ezala ba programme ya bien. Chaque 19h tochaka Nollywood, tochaka ba documentaire na ba moi, na ba 15h tochaka ba film ya action. Tozana émission moko lundi na 17h konzomi et la sabatundenga ko bomba mbongo. Tozana une émission na bino kwa chantai. En tout cas bochaka As TV, bokozala desite na tongo. Tozana émission moko ya kitoko ya téléphone ouvert. Ba benga ngo breakfast télé matin et bandaka 8h, 10h30. Ceux qui boza ko tchango kuna ba benga ka direct okoki ko benga ko intervenir ba tchaka ba sujet oyo ya makamnyoso eza koleka na mboka. Yango As TV na Next Gen bazo organiser compétition ezo banda samedi oyo. Soko olingi ko seka, olingi olongola stress, olingi olongola ozala nesengo. Samedi na 20h tcha As TV, dimanche na 20h tcha As TV, okolanda compétition ya miziki ya Next Gen. Benga pende konaona Bandal, na Lemba, na Masina, Njili, Matete, partout na ba commune nyoso, yebisa tcha As TV compétition ya sika e bandito landa publicité. Sia nazwaste nazanga na Next Gen, nazanga na Next Gen nazwa zéro bandeko ba bolingo Next Gen ilasi génération future, donc next génération. Alors on a sengi la ba jeune talent nyonso ya Kinshasa nyonso bosala tout bon répéter kitoko ko concours monene yali yango ba bengi Next Gen, next génération, génération future. Poto est gagné. Afrique centrale est gagné. Boya dans le mango, qu'on soit un formulaire à bino pour la compétition nene. Babengi yango Next Gen Competition. Next Gen Competition. Bon maman bongo bayaya. Ba master, ba leki. Tobengi sibino, boya epele. Yo mutozana arna yo na nzoto. Yo mutoyemba na yo bien. Nde okoleka na ko participer na concours ya Next Gen Competition. Next Gen Competition. Next Gen Competition. Nazo ko belela. As talent, soit matos. Babi soit matos. Et yango matos yango. On va lo bagité. Benga na numéro. Hey! Mama. Next Gen Competition. Bande kunangai. Balke c'est belé koufi na gisasa par marque des instruments. Mais ce qu'on a Next Gen Competition tala. Donc nous tous surtout participer dans le concours pour gagner. Donc on a un instrument complet et puis studio, na clip et vous allez réaliser gratuitement et puis voyage, on voyage dans Afrique centrale Mobimba et puis la promotion na union surtout au canal As TV pendant 1 an. Bote na bino, na konose bino début ya casting ya Next Gen Competition. Balobi Next Gen de makambu, Next Gen de suka. Tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Kumisa munene na yo koloe. Seigneur, toi qui connais mon âme.
Je ne suis plus esclave de la paix. Dimanche à partir de 20h kaka na Space Spirituel Télévision chaîne ezaka moko. Beaucoup l'andabiso puis na chaîne YouTube na biso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.net. Bonjour, je suis Papa Bonheur. Je viens vous annoncer le début du casting de ce grand concours Next Gen Competition. Déjà ce samedi à partir de 20h et dimanche à 20h. Pour ne rien rater, suivez-nous sur Aspect Spirituel Télévision et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Tango na kolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Papa nanga zalaki mwana. Papa nanga ami kumba na yende kosenga yo soki moya ezali toka bwana mabeleki motema mo bébé. Pour plus d'informations, suivez-nous sur www.nextgen. Nancy Bolandi publicité à Next Gen. Siko tokolobela Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya a sali conférence de presse. Alobi Kinyarwanda ezali langue ya Congo. Na éviter soki ezali langue nationale. Soki pe ezali dialecte, to ezali ba langue mususu parce que na Congo toza na 4 langues nationales. Toza na Chiluba, toza na Kikongo à l'État, toza na Lingala et puis toza na Swahili. Français ezali langue administrative na biso. Toza na 400 dialectes na Congo, na 400 dialectes Kinyarwanda ezali te. Toza na 200 langues Kinyarwanda ezali te. Na yebite Patrick Mouyaya eloko nini sali a confirmé que Kinyarwanda ezali langue nationale ya Congo. Mouyaya, Monsieur Mouyaya. Na éviter soki otanga kelasi wapi. Na âge na yo, nazomona déjà âge na yo otanga n'époque Mobutu. N'époque Mobutu tozali koyekola ba province nyonso, tozali kosala géographie, histoire, tozali kola mboka na biso, Kinyarwanda toye koyeba ngo kaka tango AFDEL ekoti na Congo. Soki AFDEL ekotaki te totika koyeba Kinyarwanda te. Ba Ruberwa mutu bayeli biso Kinyarwanda. Na landi Mouyaya azoloba na Ruchuru. Et puis azoloba ngo na doute Monsieur Mouyaya. Na Ruchuru. Na Minembwe. Minembwe ezali mboka na biso ba boma batu. Ba exterminer ba Congolais. Na complicité ya Ruberwa. Acha bandeko na ende na emba. Mikolo nyonso koyoka. Massacre na Beni. Ituri. Minembwe kokende. Na yemba ngo na Nzembo. Toka na extrait Nzembo wana mwa mketo zonga. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende. Nasi boyoki bino mona Nzembo. Mikolo nyonso tozoka Minembwe eza mboka na biso. Babomi ba Congolais bazwi ba Rwandais batie. Yango moni nani oyo Ruberwa. N'époque Kabila, tina président Félix, alingai kaka za la ministre de décentralisation. Soki union sacrée ya kité, nakima akosi kaza malade en Afrique du Sud. Monsieur Mouyaya, ministre de formation, tika ko pesa ba Congolais kanda. Plus de 15 millions de morts, 10 millions de femmes violées. Okoyoka mawate. Donc elle a dit que tant on dit Kinyarwanda, on dit ba Tuchi. Na Congo tozaka na Tuchi te. Depuis nga na kolina na oka Tuchi Congolais te ou tu Congolais te. Babiloko wana yeli biso kaka tangu AFDEL la koti. Tangu Abiyarimana kufi ba utu bakimi. Ba yepa na biso nde soki oki bitumba tingi. Kagame wana somona sana makila na maboko. Aboma batu na tingi. Akunda batu na tingi.
ti biso tosaka bemission bobokatisa te toza profane toyebi makambo nyonso ya mboka na baguerre makambo nyonso ntango président félix alobi ke kagame abandi kotaka biso depuis 2013 toza nango tu seri wana eza guerre ya makengo moto azalaki moto ya M23 massacre ya tingitingi ntango afdel azokota baboma bautu na tingitingi bakunda bango na bafosse commune un jour bakosambisaka kagame okopere na baaméricain sukasuka bakolashe yo lelo oyo tomoni monsieur na biso ministre affaires étrangères Lutundula akei na ONU bapays nyonso basoutenir biso totake M23 mpe bakondamne Rwanda liboso bapays ezali koloba ke Rwanda te mais tous les pays du monde balobi ke Rwanda aza derrière M23 c'est ça qui nous donne la force mais muyaya oye koloba Kinyarwanda eza langue ya Congo. Ngana tcho défi Kinyarwanda eza langue ya Congo te parce que nous avons démontré nous avons 4 langues nationales y compris français, la langue administrative. Toza na 400 dialectes. On a yebi toza na Kiyaka. Kikongo. Toza na Kimbala, Kisuku, Kimbuza, Kingombe, Kimongo. Chiluba, Swahili, toza na balangi ba dialecte belé. Natangi kaka wana pona yebi. Toza na Kitetela. Oya ba papa wemba. Sikoyo, muyaya ozana na mutekolo nili po, yebisanga nanu muyaya. Monsieur Patrick Muyaya, yebisanga nanu ekolo na yo, oza mutekolo nini. Alors, ce qui n'a pas école na yo, na koyebisa otangela ngai école na elobaka langue nini na 4 langues nationales. En plus oyebisa ngai ba dialecte na bino ezali nini. Na yebite soko sobanga Kagame, to oza ami ya Kagame, to oza camarade ya Kagame parce que keneki na Rwanda oza kobanga Kagame, soko sobanga Kagame démissionner. Tomoni même Mende. Malgré tozali kobenga Mende Chakou national, Mende azali kobuka lokuta pona ko défendre Kabila, ko défendre Mboka. Mais yoso sala ba conférence de presse nyoso sali eza contre Mboka. O sali conférence de presse contre le général ya la police o alobaki baso ba machette banin. Balobi M23 aza sima ya ka Rwanda aza sima yo oni yango. Sikoyo okomisu Kinyarwanda ezali langue national. Nako monopoliser la parole te tolanda ba congolais ba bengaki ebele pour répondre monsieur Patrick Muyaya o azali ministre ya communication tolanda. Dans le Rutshuru où les M23 opèrent, et malheureusement lorsque vous regardez leur rhétorique et celle de leurs parrains, c'est de dire qu'il y a des problèmes ethniques. C'est de dire qu'il y a tel type de problème. Mais nous tous, nous savons ici que le Kinyarwanda est une langue congolaise. Dans le Rutshuru, où ils opèrent, c'est essentiellement des populations Tutsi. De chez nous. Parce qu'au Congo, nous l'avons appris à l'école, il y a des Hutus comme des Tutsis. Pourquoi alors ils se déplacent? Oui, bonjour, bonsoir, PDG commandant Michaud. C'est Ngai, monsieur Jacques. Connexion des Amoboulou, pour la vidéo, Nangai, au moins Nangande Nazolo, Bangai, Nazamutu, Yambo, ya réagir, na Oyo Uti Koloba. Ndekona biso Patrick Muyaya, Tozo Banga Bisote, Tozo Banga Yete, pour déjà Toza et Bembe. Jamais Bembe Banga Kakopola. Patrick Muyaya, il est inconscient. Je dis vrai, Nachema est à mon côté, et je répète qu'il est inconscient, il est un Congolais inconscient. Parce que depuis la découverte de l'embouchure du Congo, na histoire au Totanga, Tozalaka na David Livingstone, Stanley et De Kokao, Bango nyonso wana, Banda Bayana makambu nyonso. Na histoire au Totanga, Matikala ko yebise biso te ke Congo aza na 5 langues nationales. Toyebi ke toza na 4 langues nationales.
première langue tobandeleka na esta tozana na Swahili tolwenga na Swahili tozongi na Kasai tozana na Chiluba tokatisi boye ngambo ya boye tokei mopanzi tozana na Lingala tozonga boye tozana na Kikongo nde bana ya Congo oyo ebotama na papa congolais na mama congolaise tobotama toza 4 bana na 4 langues nationales. Mais Kinyarwanda c'est la toute première fois na biso ya koyoka ke Kinyarwanda eza 5e langue nationale na RDC na biso. Ata soki tuni mwana ya lelo akoseka pateka mo ya komona ye lokola beli liboma to eza nini. Na fingi ete mais la qualification ce n'est pas l'injure puisqu'il a agi par instinct, il a agi par instinct. Agir lokola mwana muke bon comme si ye azwa bana na ye akenda kotangisa bango histoire bongo. Ata soki bana na biso bazotanga awa tochi kotuna tuna bango bazoloba wana eza première fois ya koyoka ke Kinyarwanda eza 5e langue nationale na RDC baseki makasi balobi banda to bandi histoire totikala koyoka bongo te toyebi ke toza na 4 langues nationales si possible lobby na kosala vidéo bomwa na ngai bien na loba à l'aise puisque je suis congolais conscient. Ce qui kokufa pona mboka na biso na kokufa mabe ezate ozomona te na esande bana moto ba congolais nyonso ba sali mobilisation ba se mobiliser ba kei ti na frontière ya Rwanda ozomona te Patrick Muya ya ke kuna. Bonsoir les groupes et commandant de bord. En tout cas Patrick Muya ya eloko sali ezopesa biso nde kanda Kinyarwanda kozala langue nationale na biso te pe eza parmi balangue ya Congo te soki elobamaka na Rutshuru bakote wana eza lokola balangue mosusu mpe elobamaka na bamboka mosusu mais eza langue ya mboka wana te. Nazopesa exemple ya Angola puisque eza parmi bapays oyo nga na tamboli na Angola baza ta na province moko te balobaka Lingala mais oyo balobaka Lingala bangala baza kuna bangala babotama na province moko ya Angola bazalaka te mais soki oke na province ya Wiji ya province ya Mbanza Congo oke bakote ya Soyo bato bavanda na Angola bayebi Lingala elobamaka makasi après portugais langue elobamaka makasi Lingala. Na Luanda na 20h nayebi te na groupe na biso soki bato baza na Angola bazali na Lingala na Angola na 20h batiaka so après information ya français batie information ya Lingala donc bazolo baopesa information na Lingala mais eza langue Angola te. Soki Kinyarwanda elobamaka na Rutshuru ekokozala na bandenge wana ozoyoka bien Kinyarwanda ezosone Rwanda eza lokwa bandeko na biso ya Kasai okomona bena Luluwa bena Matamba oke na Bakongo oyoka Besingombe Besimanteke ozoyoka ke batu ya oye na Équateur oke kote neti ya Bangombe oyoka bato ya Boso Melo Boso Manjabe Boso Njolo donc Boso Ngubu ezolakisa ke eza ya donc oyo eza bato ya Boso bato ya Boso bato ya Ngubu bato ya Melo ndenge moko na Kinyarwanda na soko ozoyoka ndenge ezoloba ma Kinyarwanda eza Kinya Congo te eza Kinya Congo te. Donc vraiment eza pasi vraiment eza pasi. Bonsoir la grande famille, ngai eza Chris Itoko na sepeli na studio Boti oyo ya makambo ya Kinyarwanda. Ebele alingaki naloba me namoni déjà ndeko Gilles alobi yango. En tout cas ezosala pasi na motema komona bakonzi oyo toza na bango toyebi te certainement baza bakonzi soki bawutaki esika nini soki batangela wapi soki mpe balingi nde bamodifie tozoyeba te au juste eza nini. Ministre ya information oyo toza na ye ministre soki ya média Patrick Muyaya ye koloba na ye toyebi te ndeti nga na koloba avaya koloba makambo alobaki wana azalaki ivre amelaki alangwe na nsima ye koloba bongo to ndenge nini parce que banda totanga baklasse totikala jamais koyoka langue nkombo Kinyarwanda. Ndeko Gilles a expliqué très bien soki oyoki Kinyarwanda na kati wana mo eza wana eza tout un pays
eza nde kombo ya mboka nde eza na kati ya nia Rwanda. Na Rwanda tokomona ba Rwandais. Et alors yo ozoyebisa biso ke nia Rwanda eza langue na biso. Là c'est la folie. Bonsoir à tous, bonsoir la famille. Nabia, omoni bilo mususu ezake tango boyoka yango to benga pe obenda ba makanisi musika. Est-ce que okoyeba combien de fois Patrick Muyaya wana a contredire porte-parole à Guyane ya FARDC kuna na Est? Combien de fois FARDC kuna lobike tozobunda na M23 mais tozomona bango bazana ba soda ya Rwanda. Patrick Muyaya likaneka a contredire yango. Deuxième fois lisusu balobi lisusu ke no tozobunda tomoni au M23 asa accompagné na ba Rwandais. Patrick Muyaya aleki susu a contredire bango susu. Il y a troisième fois yango pour Patrick Muyaya a confirmé que M23 a appuyé par le Rwandais. Alors ben bon côté, si vous l'avez kabaki, selon ba soupçon. Abi selon ba soupçon de soupçonner que M23 a appuyé au Rwanda. Vous comprenez ce que ndenge mutonga milamram. Surtout côté sur la profondeur. Bota ba photo mingi ya Patrick Muyaya, on a ba photo ne mingi akanga mingi na Kagame. Donc Kagame azolola frère naïe. Donc alingare mingi. Donc alingare trop. Donc ba photo mingi ce que tali ayi akanga na Kagame. Akanga na Kagame. Donc azolola idole naïe. Donc nga mona yonire azarandi idole ya Kagame pour aller là fort. Akanga ba photo naïe akenda rape kuna na wana ofana osona naïe na wana. Le blum c'est tant beau talent autant beau mot, il faut comprendre que non. Azaki même incapable de relubaka que non. M23 appuyé par les Rwandais. C'est là bas soupçon. Après avoir contredit FARDC na nina est. Babi que tozo bundana M23 mais tozo mona Rwanda za na simana bango. Patni ya abiliki a contredire. Siko tant confirmation yé a lobby c'est là bas soupçon. Tozo mona ka le conditionnel. Bonsoir les groupes. Bonsoir commandant de bord. Nalandi voice na yo pona 5e langue nationale ekota na mboka na biso eza faux et archi faux. Biso totanga kobanda bakoko na biso ndenge batangisa biso jamais totikala kotanga na classe to na ba livre to ba document na biso même ya kala même ya sikoyo que Kinyarwanda eza parmi ba langue na biso. Jamais c'est faux et archi faux. Soki Kinyarwanda yo kana langue yango ezo bango bien te okomi solo le moi. Soki Kinyarwanda ndeko Patrick Muyaya azana besoin nango, azana posa nango soit akozala 25 ou bien 50% rwandais. Ameka kotangisa yango bana na ye moko na ndako na ye po ba Rwandais na biso jamais totikala ozala bandeko, jamais totikala ozala bandeko. So aza na besoin nango atangisa bana na ye na ndako na ye ezala privé po na lupango na ye moko. Merci. Bon, moi je dirais na vie le sujet, il ne faut pas kaka condamner Rwanda. Les habitants moko wana source toza à la base ya guerre wana. Le problème est que voyons d'abord notre propre gouvernement, le ministre de la Communication qui affirme que non, Kinyarwanda c'est notre langue. D'ailleurs, le mot des gens est témoigné que tout est la langue nabiso. Et pourquoi il y a défendre et là comme ils ont mensonge, il veut les défendre. Donc selon Bango, dengue population congolaise azokufa na est et bongo bazo trouver normal. Il y a d'autres choses, il faut les boycotter du tout. Il faut qu'on ait même des relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais je ne sais pas pourquoi notre gouvernement a toujours une lenteur pour nous lango. Donc ça témoigne que si on dit réseau les Gabon c'est que pour autorité na biso baza simana yango bazo soutenir l'idée. Bazo se sentir au mieux pour bango baza na capitale, ba vandi côté et na province, and na biso bazo kufa pour na bango ils ont plaisir. C'est qu'ils ont quelque chose au baza nango wana bana propre intérêt na bango parce que tant au défendre langue où ils ont bisoté aux défendre en tant que autorité en mboka
Cela veut dire quoi? Donc, vous avez intérêt dans le personnel. Vous avez intérêt commettant. Bonjour les groupes, vous allez très bien, moi aussi également je vais très bien. J'aimerais juste répondre sur un tout petit peu au propos de monsieur le père. Ndekuma Limina Loba, vous savez, chaque jour à Tekamboka na acte mora sala juste gitalatala pamba balaki c'est acte amoni gitalatala asebe nyonso tout. Même ma parole na biso. Vous voyez, étant une autorité, il faut y barani nos zoloba. Parce que Patrick Mouyaya Aza n'importe qui c'est une autorité. Azali donc na institution en boka na biso Aza na gouvernement, torotia na gouvernement. Il fait partie du gouvernement. Donc Aza une autorité. Il ne peut jamais dire de n'importe quoi il s'abisso no ni à Rwanda Isalang na biso na RDC. Là c'est insensé. Trop condamné 1000 fois trop condamné parce qu'on est à bêtises à l'objet. Il n'y a Rwanda il ne jamais aux Alains na biso. Bon yo ndenge ni la muka un bon matin on se au mairie on s'abisso que il y a Rwanda comme les Alains na biso ça sur les dialectes sur les langues nationales na biso. N'est-ce pas là c'est la folie. Il y a normal tiens. Luka da Patrick Mouyaya na premier dame baye kusabu. Bango feza baye bien déjà mutune Patrick Mouyaya yuko ya olobela te. So kutene ga oza da notion mubimba oye kusabu ngo oye banalo. Premier dame pe fois ye bango. Poneti kombo na ye Nyankeru. Eza da yaki nya Rwanda. Omona te Nyankeru. Mama na biso so kutena ye oyeba. Senga audience so kutana ye ou bien Patrick Mouyaya oyeba déjà. Bonsoir. Le commandant de bord, mon lobeli à Bana Congo. Nous avons sa confiance. Ils ont engagé les pères Loboudi. Na commune en Sélébibois. Na lingina pesa likanisi par rapport à Patrick Mouyaya na magambo oyo alobi Kinyarwanda eza 5e langue nationale nde eloko tozana tuna mitunaka biso nyonso 5e langue nationale euteli wapi 5e langue nationale oyo bango bazoloba euti wapi toyebi tozana Kikongo Lingala Swahili Chiluba mosusu toyebi te à part ba dialecte o izana kati mais ba langue nationale tozana ngo 4 comment eko koma 5 moko euti wapi moko wana bazu yango eza par rapport ya ba histoire ya RDC ya Congo ou bien eza histoire moko bakuti yango place nini eza pe na ba livre auto bazuli yango wapi soki par exemple eza na ba livre Patrick Mouyaya ayebisa biso livre nini wana biso nyonso ba congolais to consulter pe livre wana dito yeba Kinyarwanda eza langue nationale ya RDC soki pe eza ki langue nationale ya RDC pourquoi eza na sima ya balangue mosusu eza langue eza na suka ya balangue mosusu pourquoi et batiaki yango wapi banani yango pe banoloba tribu nini ou bien province nini dans l'époque au banda koloba yango mais pour le moment actuellement eloba makalisusu te ekenda e koma soki ndenge biso toyebi yango te pourquoi et ezatana mutu moko te na RDC na mboka na biso wa lelo oyo pe alobi keno te biso na ane wana province na biso lelo ndeko tokomo loba par exemple Swahili na province tel to banda ko loba nanu avant to koma na shoto loba nanu Kinyarwanda na yebite tozo yebate ezo uta wapi. Merci mingi nasi boyoki ba voice ndenge bato ba intervenir pour na Patrick Mouyaya tokosenga ozonga lisusu na tribune na yo o retirer parole wana kozala bien parole wana ezali ko cracher Nicolas 15 millions de morts
de fan tozo so pe direct fan moko suka ndeko abengi biso to yamba ye to yamba ndeko Rifin Kunga abengi biso depuis Kinshasa tozo en pleine émission. Allô ndeko Rifin? Oui, allô commandant de bord, bonsoir commandant de bord. Obengi biso naza en pleine émission tozo kolobela Mouyaya alobi ke Kinyarwanda eza langue ya Congo eza parmi na ebite so eza langue nationale to eza dialecte to eza langue nini monsieur Mouyaya alobi eza langue ya Congo. En plus de cela monsieur Marc Mukebai alobi ke biso soki to bundina FARDC toko pola bitumba soko koki ko répondre à des questions et aux amala mingi bazolanda yo depuis Kinshasa on s'est présenté pe commune bengi biso. Bon, ngai ndeko Rifin na bengi na pasa na nsele na campem na bandana kolobela à propos ya Kinyarwanda ndengi Patrick Mouyaya lobaki. Bon, Kinyarwanda mokili moyebi ezali langue moko elobamaka na Rwanda. Na Congo toza na 4 langues nationales oyo eyebani Kikongo, Swahili, Chiluba na Lingala. Mais soko tali Kinyarwanda wana par rapport ndengi Patrick Mouyaya lobaki ndengi na sali ba recherche na moni ke Kinyarwanda elobamaka na Rwanda kaka te elobamaka pe na sud-ouest ya Uganda na mboka moko soki Bufubira boye elobamaka kuna elobamaka pe na nord-ouest ya Tanzanie Kinyarwanda wana. Mais selon ba recherche on a sali na moni ke na Congo na Masisi na Ruchuru Kinyarwanda ne lobamaka wana. Mais premier ministre Patrick Mouyaya tanga lobaki c'est que peut-être une information ou on a zolo basiko. Mais parmi les dialectes les na Congo to yebi Kinyarwanda ti. Mais ezali munoko ndeka français pe ya na Congo ezali munoko na biso te ezali munoko ba français mais elobamaka. Bon, ministre peut-être à côté na ba détails bien pas contre na détail ndenge nini langue wana s'installa ki na est wana ou esala ke moi groupe abatu moko boye ba s'installa wana balobaka ngo osolanda commandant de naza kolanda yo très bien 10 sur 10 condamné penza. Oui, ngai na condamné penza Patrick Mouyaya te c'est que tanga lobaki c'est que aza na information moko mais à côté ki na détail information te to c'est na sali ba recherche makam na jeu sayo na moni bendiso ya mona zo pesa ozolanda. Oui. Donc tout comme des monde au monde na ba frontière so ki me do ba Congo ba place so mona moi place mo ba to ba moi portugais mais eza na ngamba Congo mais le but que eza langa Congo et on se comprend. Donc prochainement faut que luka bato ba yebi moi histoire ya kota ba Masisi ba Ruchuru wana ba beta moi lisolo ya ndenge ni Kinyarwanda wana koma koloba mana mo ba kwa wana est na Congo, c'est ça. Merci mingi liloba suka zani pour émission question time. Bon, question time mission to sengi continuer ko sala ngo puisque tozalaki mnoko kangama mais lokolo fongoli biso nzela tozwa souffle to banda koloba. Congolais fa longola ko banga Congolais fa loba keza mboka na biso. Point barre. Merci beaucoup. Merci. Congolais nyoso longola ko banga Congolais soloba tout Congolais tout tendance confondu biso nyoso derrière Félix Tshisekedi pour la guerre toza la simana eto pese makasi ba divergence na biso sima ezateko ngana okote la félicité pour so gagner guerre a gagner l'élection te na Amérique ezala bongo te biso nyoso ne na moni Martin Fayulu marchaki na moni Denis Esanga marché na moni ba to belé baza ko marché et sali plaisir sauf kaka na moni MLC et marché te pour na FARDC na moni pe INC Vital Kamerhe marché te na moni pe ensemble na Moïse Katumbi et marché te ba parti on na moni zakaka Martin Fayulu basango na parti en vol ya Denis Esanga tokomi pena na suka ya émission na biso tokosukisa émission na biso na soutien ya FARDC na kotiela bino quelques extraits ya FARDC après kotia quelques extraits ya FARDC bozolanda pe na publicité mbala moko tolanda nasi bolandi tokomi na suka nasukisaka émission na nga na losambo atake mosala na nzambe nasukisaka na losambo
Nzambe na moma oyo na kumisio Nzambe mokonza mokili mobimba. Yondo pesa ka kimia na mboka Congo. Yondo pesa ka makasi na basoda na biso ya FARDC. Bisika bazali ko bunda. Na monguna biso to tumoli mutute M23 ba Rwanda nde ba tumoli biso. Yango Nzambe pesa biso makasi, pesa ba généraux na biso ba officier supérieur, ba soldat ba caporo, o bazana front, pesa bango makasi na moi na butu, capitaine Céleste no azana bango. Plus de 20 ans ya bitumbo esila kate kasi o ekomi tango ya ba congolais, tango ya bana Ezra, ya bana Kivu, ya kosepela kimia kuna na STP mboka na biso ezala unifié pona libela lokola bana Israël après 400 ans ya boumbu bazalaki libéré na Moïse tika ete Congo pezala libéré na FARDC na kombo na Jésus Christu na bosani te bazana ba maladie, n'importe quelle maladie, cancer, tension, maladie des reins, n'importe quelle maladie ou ezotungisayo na momoyo. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Beauté na bino, na annoncé bino début ya casting ya Next Gen Competition. Balobi Next Gen de Makam, Next Gen de Suka. Tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Kumisa munene na yo koloe. Seigneur, toi qui connais mon âme, Je ne suis plus l'esclave de la paix. Dimanche à partir de 20h kaka na Space Spirituel Télévision chaîne Ezaka Moko. Beaucoup l'andabiso puis na chaîne YouTube na biso Next Gen Competition. Pour plus d'infos, tapez le www.nextgencompetition.net. Bonjour, je suis Papa Bonheur. Je viens vous annoncer le début du casting de ce grand concours Next Gen Competition. Déjà ce samedi à partir de 20h et dimanche à 20h. Pour ne rien rater, suivez-nous sur Aspect Spirituel Télévision et sur notre chaîne YouTube Next Gen Competition. Tango nakolaki mama nanga lakisaki ngai ba mapango papa atikelanga. Papa nanga zalaki mwana. Papa nanga ami kumba na yende kosenga yo soki moya ezali tokabwana mabeleki motema mopepiye. Pour plus d'informations, suivez-nous sur www.nextgen.com.